nzamba lola pambola mutu nzoto akoza occasion ya kolanda audio oyo. Voilà, nazali prophétesse ya Nzambe. Nazwa ki message moko nzamba pesa kangai. Apesa kinga message moko 3 mois passé. Na sala ki video na ki ko pesa message o nzamba talisa kinga pona sila bisalu. Na pesa ki message pona sila bisalu sous empoisonnement. Nzamba talisa kinga ba empoisonner ki sila bisalu. Nzamba talisa kinga ndenge nini plan ya batu ezalaki po ba empoisonner sila bisalu. Na mona ki ndenge molimo nzamba ndeko sanga ke sila ba empoisonner sila. Bozomona. Yango bien aimé na sali video oyo, na sali audio oyo pona kobisa bana Nzambe, tango to pesa ka ba message. Ba message to pesa ka bien aimé za kama solo. Po muto ko kiko lamuka te na pongi e pa na ye, aya ko pesa message moko boye oya webi mutu na makulu te. Nzambe atinda kabisa to pesa ba message avant likambo ekoma. Nzambe alobaka avant likambo ekoma. Yangwana bien aimé na yoko yoka leo makambo ndenge zo circuler, c'est déjà 3 jours déjà oyo, 4 jours 2 jours oyo ezo circuler na réseaux sociaux ba empoisonner sila. Ba message partout na zo mona ba publication bato ndenge bazo lobela sur empoisonnement ya sila. Mais Nzambe atelisa kinga empoisonnement ya sila 3 mois passés na ki ko lobela ngo. Eza juste kaka pona ko confirmer ba message Nzambe pesa biso. Tout ça la très attention à ma message de ma pesa rabiso. Ozomona, tout ça la vraiment très attentif parce que Nzamba loba kazana plusieurs façons ko passer message. Nzamba zana na manière belé ya ko kebisa biso. Na yebisa kisi la bisalu Nzamba tali singai ba chelie poison asala kieba na ba entourage na batu na ba proche azala vraiment très prudente parce que Nzamba telisa kinga poison. Ne kaka juste ko confirmer message yo Nzamba pesa kingai. En tout cas na ko senga la sila bisalu akota suba prière Nzamba lola sungaye abika. Nzamba lola sungaye abika alongola poison. Akokufa te. Nzamba lola asungaye poison ane sila o bachela kiye. Yango bien aimé ton néglige ka ba message ya Nzambe te. Ton néglige ka ba message ya Nzambe te. Na bana ko pesa ba message ya Nzambe bana c'est déjà bana 2016. Ti lelo na pesa ka ba message ya Nzambe. Nzamba kosa kate makambo Nzamba lobaka ezaka makambo solo. Soki mutaza prudente te to za prudente likambo o Nzamba lakisi ekokipe ko komela e. Ozomona na kumisika ka Nzambe parce que Nzamba lobaka. Nzamba lingaka biso mingi, Nzamba lingi biso mingi. Yango avant likambo komela biso a prévenir ka biso déjà a lakisa ka biso déjà tout ça la kieba avant likambo koma. Eza juste confirmation ya message Nzamba telisa kingai. Nazwa ki message 3 mois passés, 3 mois passés. Lelo tozo kanenge ezo circuler batu bazo lobela ngo sur empoisonnement sila. Ndenge ba empoisonner sila. Ozomona Nzamba za munene, Nzamba za munene mais akokufa te, akobika akokufa te. Yango na yoko koyebisa bato tango to pesa ka ba message. Tango to pesa ka message Nzamba pesa ka bisa ka makambo solo. Ozomona. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzamba lola pambola mutno soto ya kulanda message oyo. Naza servant de Dieu, naza maman prophétesse. Voilà, naza na message moko yo sumasi atali singai pona sila bisalu. Message liboso ezalaki nazaki akola na mbeto nazaki ko se reposer pendant que nazaki akolala nazoka na molimo bazo baba empoisonner sila nazoka vraiment na molimo matona nga molimo ezaki ko fungwama nazoyoka bazo bake ba empoisonner sila sila batilie poison directement na yokolamuka ezaki vision te mais matona nga ne bana yokoyoka na molimo et tant na yokosutuka na bondeli Nzambe après zonga suna pangi Nzambe za na façon ko na Nzambe ba vision alobaka pe na mato ya zo yoka zoka alobaka pe na bandoto alobaka pe na façon donc zaki manière on Nzambe transmettre ki ngai message ya sila na soka vana muluma zo isanga ki ba empoisonner sila ba cheli sila poison soka sali ki bate akoya ko lia poison donc Nzambe yebisinga na yebisa mama sila asala très attention na moni ba cheli poison. Il faut faire très attention à l'approche na yo mi batela
ni bata tant nzamba pesa ba message boye bien aimé nzamba lobaka parce que nzamba lingi biso tant nzamba pesa message boye maintenant yo mutu foza la prudent pour le cambone komate en tout cas na bondeli na bonde na kubondela ponango nzamba zali kolobaki osala très attention na ba proche osala très attention na biloko zolia osala vraiment prudente na nyonso poison parce que uto yebite donc ko pesa mutu confiance 100% parce que mutu zo pesa confiance peut-être quand mutu akosala donc pesa confiance ne pas na nzambe donc nzamba telisi ngai poison za la prudence na komoneso Kristo donc ezalaka moi message ya moke on a joie qui on nzamba telisa kinga bien. Bonjour, bonsoir. Notre chaîne est Péniel face à face avec Dieu. Chaîne de ma vie, ce qui veut dire, c'est qu'il est réel. Vraiment, te pousse à n'y pénabino. Bandeko, commenter, partager, aimer, causa vraiment bien. Tu es ça la mon analyse, ko beta mama solo, ko solo la vraiment comme oyezo leka. Tozo yo kana gauche, droite na est, l'ouest, nord, sud, makamba si la bisalo ndenge ekomi pona bateli ndeko na biso poison. Vraiment, regarde là, beton na yo kango, que c'est ça vraiment na komaka bouche B. Parce que na kompanaka congolais en fait. Comment ça ceux qui mutu azo mata, avec muta ma akomeli kobalika ba kitise dinase. Ce mutana a fongoli entreprise. Faut bande ko ba ko to ba pole kendeli boss, mais congolais lingate. Nyaka ndeko ana kweya pasi kayi. Ce qui ne quoi comment ça makambo mon père muta qui proche na ebina a comme critiquer ya yete ita sala pa mutu ka ponini akita kandeko oyo za proche ne ko bona fermer na congolais congolais muté mabe komi gratuitement comme ça pour la silabisane mutu vraiment oyo za na kati na ye eza don nzamba ta na kati na ye eza o bato mokili bochate oyo abota manango botala vraiment maman Monique ndenga jouer nango bomona pe mama Landu wana ebi na ta théâtre nanga mona seka na seka elembi sanga manana abongwana ka mongo abongwana ka mukongo ebi lukana nangabi non vraiment bekam abna dizambuka solo abe mana ba œuvre na nzoto nae siku bande kunanga loso boteli poison bozwa nini vraiment parce que donc ils en a katine comme ya binote bo kita bo mate comme ya binote ndenga jouer bo jouer bongo te parce que total avant pendant na kosate la wata tout le monde c'est vraiment que non te moi be comme mingi na pona vraiment ata la Jérémie ata la sila ata bena kina na ciné en fait c'est ça pas ba l'émission quoi vraiment bandeko bon me cochonner mon muke et puis ata la paix moi car 2 000 esprits na Omar pour ata la na kosapete vraiment bandeko bon me kosa moins fort. Vraiment, maman Olive Lembe Kabila. Vraiment, merci, maman. Zamba Pambola yo. Ndako na binezanga vraiment le côté. Maman, comme ta présidente. Ce peut-être à taper. Papa, pas cause on attend pour vous bien. Parce que bana mboka ba ole la bino. Vraiment, vous savez pas si là. Ba maman Olive, papa Kabila. Vous angez le côté. Vous que vraiment liboso. Puis prière na bino vraiment sans pouvoir comme on a eu parce que vous savez pas si là il marquait tout le monde vous savez bola momoko et banoganga nzamba bandolo ba elo kwa parce que vous savez pas au fait là ce qui vous savez pour faire beaucoup c'est beaucoup si nzamba nyongo c'est que nzamba ngati kati manyongo na bino futa bino pena mala mama Olive na Kabila vraiment bande ko botika osala bongo botika ki motema be ezama yeke fu motema be futa raté elo otila ndeko no poison po msaya saka yo osala ngote ndenga jouera yo ko jouer ngote pour moi si la bisela ça vraiment complète kota ko seka côté ya ko bina kota ko liali aza vraiment complet siko bolinga bolongole pona nini asali bino nini eloko nini sita mutasala monde na ye asama kamuna pe musaka muna pa botika ya l'aise commenter pas aza tellement na ba problème na bino te me bolibo bomaye kaka mwana mwasa batasala bino eloko te
Mwana mwasa batasala ne bino elo tazali na problème na bino te mais motema na bino ko bola lycée na C ti boko tele poison ti boko mi na niveau ko tinda mutu na SB po ya o jouer atela eka poison. Alors ba prière na ebo monde sali bo monde ba prière na sambelaka ba prière na épargner malgré poison ekotaki na nzoto. Mais Nzamba za juste tellement yebi eloko te Nzamba permettait eta koya na kin Nzamba permetta kite akoya na kin parce que linga okufa boyebi ke mboka oyo eza na mboka kin eza na mboka malamu te to tele poison na kin parce que oyo bamba eka awa okufa parce que na kin baswanya na bango poison te ya okufa. Heureusement que bambie na poto, heureusement ka koteli hôpital na poto. Heureusement qu'à côté l'hôpital na poto parce que na poto maman Olive azala ki wana. Heureusement que maman Olive aza parce que poison na poto ko traiter mo eza cher eza cher ba vie de le bayaka lemba na ko traiter ba poison wana eza cher ya osakana te. Heureusement que maman Olive na poto maman Olive na minute azana sila l'hôpital tala monter ma maman ou monene Andibi ko va na sila na hôpital pour landela nyonso donc mbongo nyonso ba osenga maman Olive obimisa ba senga 30 000 maman Olive opesa parce que elle est sur place na Belgique mbongo nyonso bazo pesa o koto po basa bozo senga boy o ezo senga 100 000 ezo senga 200 000 maman Olive azawana. Heureusement que maman Olive azana so maman Olive azala ite boy bisanga ke so maman Olive azate parce que traitement ya poison na poto ya cher ba vie de lo ba oya ba ozonga ba olemba nango muto pe ba mbongo wana ba sesa ba poison na poto azate eza ba mbongo ebele eza bambongo ebele poison na po balongola ngo na poto eza bambongo ebele la famille so maman Olive azala ite po mona mwasa bata voyager na ayebaki na ete ya voyager na ye opema na ye mama nzoka makambo ebele bozaka na kata nzoto na ye botela ye poison botindela ye mutu na SB po ko empoisonner ye bolemba te bo continuer kaka te mam si fati kama mpe obizwazwa mutu azaki pire ennemi na yo ko zoyete mutu oyo aza pire ennemi na yo ko zoyete yango tolobi soit pesa position Gabriel Bolembo ye wana lobi aza Abakuk jouer na mutu oyo aza Abakuk mutu aza kakendaka kuna zongaka ko zoyete mam si babiloko wana fo esila parce que mutu oyo so, théâtre de kabwana ngo de to yebi ke théâtre kabwana soit oza pour makolo poussière soit toi pour belle nani aussi là c'est tout soit oza opesi position pas si là soit ok pas makolo poussière c'est clair parce que bozozo ba poison na bino boya côté la rasi là non ba comédie boya batanzala bazo utiliser bino pour ba mbonga mike po boma baninga tale loko bino bo salisi là so ya ki potote do aninga piquer crise na Congo alinga kufa tika tenzamba lola vraiment pambola bino vraiment en tout cas nazali kaka na posa ko rappeler bino na miso nzamba pesa ki ngai ya pesa ki ngai 3 mois passé na ndenge pe na moni likambo ekokisami yango wana na ye ko betela ngo sete tolobaka likambo pamba te po nzamba lobaka badon nzamba pesa biso za pona ko avertir mabeso ko lingi koma mais soki mutu aza avertir te akosala attention te au moins likambo ki ko komela mais tika te nzambe ya lola Nzambe Yesu Kristo en tout cas abattre la silabisalu abikisa ye na maladie wana abikise na poison Nzamba abikisaka tika te nzambe na ngai Yesu Masia abikisa silabisalu na poison en tout cas yango wana bien aimé na ngangi na lobaka pour la message wana toko yoka ndenge batu bazoyi kolobela ngo ezali vraiment ko sala pasi likambo ya ko empoisonner ka baninga na ba congolais balingi batu ba matate balingi mutu abimisa mutu te jalousie etondisami partout na communauté congolaise balingi mutu nzamba pambola mutu te balingi mutu akoma mutu te balingi batu nyonso batikalaka na niveau moko batikalaka eloko moko jalousie na mitema ya batu mais ata jalousie soki eleki ndenge nini soki nzamba alobi akopambola yo akopambola yo kaka.
yango wana bien aimé ezali confirmation ya message on nzambe apesaki ngai na sengi na nzambe na ngai Yesu Masiya abikisa sila bisalu malade wana nyonso te kosila kobika. En tout cas ezali mwa mikolo mingi na koya na ba message ebele nzambe apesaki nga donc nasali kaka audio mokio pona kotalisa na mokili ke nzambe akosaka te nzambe alobaka makambo so faut pas croire que ba message to pesaka ba message mingi na pesaka ekokisamaka ba message mingi nga na pesaka ekokisama mena lingaka te ko ya kolobela yango au moins na pesi message bo ekokisami na pesaka message sur assassination mokonza mboka na pesaki message pona ndenge bazaki na plan ya ko assassiner mokonza mboka Félix Tshisekedi pe to monaki ndenge batu nenge bakangaki bato bazaki na plan ya ko assassiner mokonza mboka. Donc likamunyo surtout oyo veut koma nzamba talisaka biso ozomona yango wana vraiment na kumisi nzambe parce que déjà pesaki message wana avant nzambe déjà talisaki message avant likambe koma. En tout cas faut croire que la message to pesaka nzamba lola abatela sila bisalu abikisa sila bisalu nzambe na nga na bondela Yesu Masiya abikisa sila bisalu tika Yesu Masiya pambola bino nzamba sunga akobika na kombo na Yesu Kristo. Merci. C'est la prophétesse et merveille clairvoyante de l'Éternel.